Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne YouTube congodialogue.com. Ponanini boye, mabe tondi na mokili oyo. Ponanini boye, mabe tondi na mokili oyo. Ponanini boye, bato ya mabe, batondi na mokili oyo. Zogoza na Yesu tendeko, okokwea na motambo na bango, basimba bakisiye. Kobebisa via baninga zogoza na Yesu tendeko, okukwea na mutambo na bango. Ponanini boye, mabe tondi na mokili oyo. Ponanini boye, mabe tondi na mokili oyo. Ponanini boye, batu ya mabe, batondi na mokili oyo. Zogoza na Yesu tendeko, okukwea na mutambo na bango, basimba bakisiye. Kobebisa via baninga zogoza na Yesu tendeko, okukwea na mutambo na bango. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato Yesu akufela bandeko ya biso. Bien-aimé nzambe apambola bino bisika no so bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom. Quelle grâce, quelle joie immense tant que Yakabo de la part du Seigneur. On est fort, on est puissant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et on domine sur tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Quelle grâce, quelle joie immense. Bien-aimé, shalom. Oh, bien-aimé. Et pesi passe, et pesi mawa. Bien-aimé, histoire moko ya mawa. Bien-aimé, sûrement aussi oyoka histoire oyo. Peu histoire moko ici leki moi mikolo. Bien-aimé, histoire ya sœur oyo Lydie. Oh, bien-aimé ba viola ye na ndeko ya camarade na ye. Bien-aimé ba bouka même colonne vertébrale. Bien-aimé sero à souffrir père Koufi. Oh, bien-aimé mokilo tondi na makambo mabe. Bien-aimé, pourquoi na tie ba photo ya ba musicien ya mboka na biso? C'est parce que bien-aimé le Seigneur te ko passe awa pembe na pembe. Bien-aimé to ko banga mutute, to ko banga bolokote, to ko banga makofite po bango moko basala bango na makofite ba bato ba grimace. Ya ngombo na ba tambola na ba maître. Po bango moko ba yebi na bango mangumete. Ba yebi ko tinika likofite. Ya ngomba tambola na ba maître bato mabe. Bien-aimé bato na soloka ba païen. Baza ba païen. Bien-aimé, oh baza ba païen. Bolanda bonte po batanga kumba Yesu. Yesu pe a ténèbres azali. Bien-aimé dans le Seigneur boka mani to ko passo la na ba photo a mise to tie awa. Mais tout en vidéo ya mawa, ya sœur Lydia et pesi passe pesi mawa, mokili tondi na makambo mabe. Mokili tondi oh bien-aimé na bato ya mabe. Bien-aimé bato mabe baza ebeli. Bien-aimé to bani bilongi kasi mite mate. Bana na Satan na bazali. Et puis baza na mission na bango ya ko détruire bana na nzambe. Pambate ba boaka Satan awa. Bien-aimé mission na ya ko bungisa biso nzela. Ya ko zo bana nzambe ba kote na royaume na ye. Pambate tango okeni li felo amema ebele na li felo. Ndenge pe amemaka ba ange ebele tango ba boaka kaye. Bien-aimé dans le Seigneur. Oh, et pesi passe et pesi mawa. Tout en une vidéo à sœur Lydie. Et puis tout zonga au nom de Jésus-Christ. Aibi singo ko bimate, il faut Jesus na violer yo. Aibi singo ko bimate, il faut Jesus na violer yo. Aibi singo ko bimate, il faut Jesus na violer yo. Ngabi pardon na bolingwa nzambe ko salanga mabete. Tant na zolo babongwa ngumbi nga pour la deuxième fois ngumba na ngumba kinga kolone teka na kokaki pa mema ta ko bouger pe ko telema. Na lali kaka nazotala ye na miso na ndenge ya seli
Merci beaucoup, Bandeko. Naeko annoncé que notre sœur Wazaki violenté il y a 33 ans, Autotika Bisso, c'est à Libya, Tiki Bisso Lelo, na 3 heures en hôpital, il y a Kabinda. Et il y a une dame qui est en charge, qui a mené na souka, to sali qui ambulance et qui bomonaki, to kena un hôpital, salle d'examen nyonso, après ba ko transférer biso na Kabinda. To koma na Kabinda, et le to déplorer ezali manque il y a vivacité, il y a médecin dans l'hôpital, donc c'est-à-dire elle a été négligée, bon ezalaki monté sur place pour bon famille za na ngote to dépendre kana bino la ndeko bolta la biso c'est ngai bazong c'est makila, on a fait le nécessaire timbise kutu caméra pour na bapesa ba makila wana main et Nzambe a décidé autrement à 3 heures le long d'Atiki Bisso et on est juste au Bisabino que notre sœur Libye Azal se sont invités à Autotika Bisso depuis 3 heures. Je suis là avec la famille na maman, na papa et puis grand frère et Lydie. Ah tozana hôpital ya Kabinda, hôpital à Kabinda. Nzambe azwa lokumu yenda pesa kibiso yenda azu. Et na minute to lo bato luka morgue et puis to luka mongo neni to ko ba enterrer notre sœur pour la famille n'a pas quelque chose. Donc veuillez nous aider vraiment bosu na biso to kunda quand même sœur na biso. Nzambe a pambola bino, merci. Ah papa, c'est comme ça. C'est comme ça, va pas. Non. Moi je t'ai dit que c'est hein? Si on ne montre pas et que sinon je là, je vais en voir. Sinon tu seras aussi quand même. Je ne comprends pas sa situation. Non, c'est comme certifié dans l'hôpital. Laver au nom. Mais c'est son travail. Comment je peux l'interdire? C'est juste pour informer la bateau la personne n'est plus. Pona nini boye, bato ya mabe, batondi na mokili oyo. Pona nini boye, mabe, tondi na mokili oyo. Pona nini boye, bato ya mabe, batonda na mokili oyo. Sokoza na Yesu tendeko, okukwea na motambo na bango, basimba bakisi ye, kobebisa via baninga. Sokoza na Yesu tendeko, okukwea na motambo na bango. Pona nini boye, mabe, tondi na mokili oyo. Pona nini boye. Bien aimé, na monito bondela, yambo to passo la makomi, au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, papa, merci. Merci donc au télémisabiso, avec force, avec puissance, papa, avec domination, to dominer sur tout esprit qui n'est pas de toi, papa, au tinda biso, papa, oh, avec l'onction divine, papa, peut te teya bano ya yonsam, oh, te beta son de la trompette, malgré to comment va sujet à moquerie, malgré to comment va sujet à insulte, malgré to comment va sujet à moins que rien, pambate poto ya rande ko teya bandeko ya biso, bato yeso akufela, oh, bakangami na mokili, bakangami na ba faux musicien mokili, bakangami na ba faux politicien mokili, bakangami na ba faux pasteur mokili, bakangami na ba faux hommes ya mokili, papa, soit disant ba homme d'affaires, ba
paille. Ils sont là pour détruire les enfants de Dieu. Naba mbongo na ngaba porte-monnaie magique. Papa baza ku bebi sabana na yo. Yango zo tinda biso nzam. To beta son de la trompette. To banga makofite. To banga bambelite. To banga bolokote. To te yande bo solo. Po te bano ya yo. Bato yesu akufela. Bato bazaka na place na lola. Bakabona na batia mabe. Po te ba lengi la place na mwa lola. Pour un jour, to koute ne pas ya papa. Yango tozo pesa message. Bano yo ba yo ka voix na yo na kati na biso. Pe ba kabona na bato mabe. Papa tike te message onzam. Et ça misala na ona bomo ya bana na yo. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Ah, bien aimé, Hosanna Grecia bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de rêve uniquement pour na bateau yesu akufela. Soki yesu akufela to finga biso. Oloba jefa olaksani. Pambato otona na péché. Voilà, on a péché, on paille. Il faut finga biso, poser na besoin lo yenge. Voilà, on a besoin de longolo lo yenge. Et on a sepelate paille. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Ah, on a bala yesu. Bien aimé, on a Grecia bien. Bien aimé, simplement c'est quoi? C'est le Père. Il a envoyé ton frère pour être fungola yo. Bien aimé, mukolo kufu yebite. Aussi bake, ngalo to leki bango ne lokote. Mukolo na biso pezali. Mais est-ce que vous êtes prêts? C'est la question que je nous pose. Est-ce ce qui lui est le loup? Est-ce qu'au monde a l'eau là? Oh, bien aimé dans le Seigneur. Mokile lengi. Ekobo lengi. Milango lengi. Lo yenge na lo yenge. Aussi bakufi na lo yenge. Bazawapi. Oh, bien aimé le Seigneur. Ceux qui t'osent yaboye. Bien aimé zapo na yo. Opiki sa molimo na yo. Voilà bien aimé dans le Seigneur. De ko so likambo ya sœur Lydie. Déjà moi mikolo. Sœur Oyo. Babenga qui a qui nous kanga suki et pas sœur moko une certaine Fanny mais tu comprendre que Fanny au peut azaki complice voilà pour yum to linga ba camarade belé ou ami intime nanga o mutu nanga bien aimé dans le Seigneur. Oh, lunga na via ba camarade. Ta la sœur oyo, ba bengi saki akendo ko kanga suki et pas soi-disant sœur Fanny. Ko koma ko kuna sœur Fanny, ona zoya na zelanga na ke zolo mbongo. Ya bito bimaka nzela mo na zolo na pointe. Zelanga ka na ndako. Ko bimaki frère na koti, frère un certain Patrick à koti, ake ko bumbi sa sœur, ake ko violer sœur, a bouki na colonne, bien aimé dans le Seigneur, colonne vertébrale et boukani, sœur ake pa na bango tellement que mbongo pe ya famille ezala quitté bien aimé abomba ki pe sekele pour na réputation na ye mais tellement que souffrance les cas qui mingi ba parents ne ba mec même dans hôpital ba moni que colonne c'est bukana kala nde ayoko bimisa vérité mais bien aimé chose étonnante sœur Fanny wana oyo frère ne Patrick a violé qui sœur Lydie basi ba longwa basi ba kima. Oh, bien aimé, c'est que ba yebaki, et loko bango ba salaki. C'est que yom to linga ba camarade, ba sere belé, ba frère belé, ba vina bango e beba pona ba camarade. Motona nzambe, solola. Ba camarade belé, ba bouma mabala ba ninga na bango. Ba camarade bébé, e belé, ba bimana mibali ba camarade na bango. Ba camarade belé, ba bimana basia ba camarade na bango, pe ba bebisa mabala. Motona nzambe, solola. Soke za kana yoko sinikate, zwa délivrance, po ke li felo. Bien aimé dans le Seigneur. Yom to lula ba camarade mingi pe ba kufa pambati ba empoisonna bango e paya ba camarade bien aimé dans le Seigneur mingi pe ba rata makambe belé na vie pon akanga makana camarade moko. Souviens-toi dans la Bible bien aimé un certain Abraham il fallait ka kabwana na neveu na moko lote pour nzamba pambola ye batu msusu na vie baba ko kabwana na bango bien aimé motu na nzambe solo le abo solo bien aimé ka ena batu msusu bien ba pembeni na yo faut kabwana bango pour vivre gloire en nzambe pour vivre étoile na yo et briller ezo briller te pour oser na ye agent diable. Bien aimé, à diable soit nga détruire yo, à kotia mutu moko pembeni na yo. Ya ibi ba sekele na yo nyonso, yem tazo mema ba sekele no kuna na monde na ténèbres. Allez, ba onyonga yo. Yo, nyongi libala, ba nyongi misala, ba nyongi santé. Ba zo nyonga yo yebakate, biloba loba na yo, pona moto bozala kane, soit disant ami nanga, soit disant moto nanga, soit disant confident ou confidente nanga. Bye. Bien aimé dans le Seigneur kangama na Yesu muninga malamu. Bien aimé bomoni sero yo. Ti akufaki bien aimé pesi passe pesi mawa bomoni video pesi mawa et pesi na posa kolela
Bien-aimé mokili yo estondi na bato mabe. Bien-aimé Satan babua kai awa akoya na ba demo ebele. Misu bakoya na mai oto benga ba sirène. Misu na zamba oto benga milimo zamba. Misu bien-aimé na mokili. Bien-aimé balata kabe banzoto bato bazo tambola. Bien-aimé ba musicien wana soki ko signer pacte n'est pas à Satan. Bien-aimé ba ko pese ba demo moko po ba batela kaye. Bien-aimé ba ko pesa ba ko ba condition. So ozui mwasi yo kanto bimina ye musicien wana nzoko bimina démon akosala incantation. Biso ba proposa biso ba makambo yo menzamba linga kite to tikala kosala yango te. Bato bele ba sere bele bo bebisa ba vie bo bimana ba musicien. Ba sere na ba frère bele lelo ba komo bimana bino lokola na ba pede e banda nango kala makambo yo. Bien-aimé makambo za minene makambo za ebele. Bien-aimé dans le Seigneur, frère Patrick, bien-aimé souka nezaliwa. Na kotanga verset moko bien-aimé le Seigneur, bien-aimé to bandi na verset na so liboso, bien-aimé na zana 2 Corinthiens, yokelo to kotanga na 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Voilà, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Bien-aimé, je vais prendre mes lunettes, bien-aimé na tanga. No kite soki na tangi mabe. Bien-aimé mokolo kenali felo lo baya ki faute fraîche fatangi version na mabe. Ya on a telega na ba musicien mokili, na ba politicien onga bungisa mboka te. Voilà, na ba faux pasteur mboko kosa bino, bien-aimé pote bobo mona nzambe te. Bien-aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Bien-aimé zibula makutu yokangai. Voilà. Bien-aimé, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10, et j'ai lu au nom de notre leader, le seul, l'unique, le vrai, Jésus-Christ, alléluia. Na sekarato ba kombatakai. O biso banzama ba yindo, ba paye, banzama ba raciste, nzama ba raciste, yo nzama ba yindo baza, nzama mindela baza, nzama ba chino baza, nzama ba yaben Bapaye. Bien aimé, voilà. Nzamba ba raciste. Voilà. Botanga nzambe na livre. Biso botanga nzambe na livre te. Nzamba bimela biso. Voilà. Biso nous on croit au Seigneur Jésus-Christ pour abîmer la biso. Tout le monde a ba gloire ya nzambe. Et puis tout le monde a ngoti le au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, tous en a 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. O ba kimbangiste. Bon que le otanga na ba soki ba diange na bazaka ba vraiment na kimbango. Boluka no ba histoire. Boluka ba histoire. Bano bazo diriger bino banganga, bandoki, komela ba mai yankamba. Okuna ba catholique, au bénite ba païen. Quand la Bible parle de l'eau, est-ce que c'est l'eau physique? Quand la Bible parle du pain, est-ce que c'est pain physique? Ba païen. Voilà, les étrangers dans la famille de Dieu. Voilà. Bien aimé, maintenant, dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Surtout notre tribunal à Christ. Yoka. Afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Bien-aimé, verset Oyo. Bien-aimé, pesi passe, pesi mao. Oh, bien-aimé. Oyo qui verset Oyo. Bien-aimé, bisounos toko zala, toko kende na tribunal ya Christ. Bien-aimé, toko zala juger. Oko zala juger selon le bien ou le mal. Oyo sala ki tango zalaki na nzoto na yo. Ndeko na ngai. Yo mtu lingaka ko sala batu mabe. Yo mtu wanga ko empoisonner baninga. Yo mtu tiaka batu mbeli. Yo mtu betaka batu masasi. Yo mtu bwakela batu bambasu. Oh, yo mtu kena ko bloquer ba mariage baninga pona jalousie. Yo mtu bebisaka ba via batu pona succès ya musique, pona succès ya politique, pona succès ya ba faire, pona succès soki ya nini. Bien-aimé dans le Seigneur, tu seras jugé sévèrement. Tu seras jugé sévèrement. Mimona danger, grand prêtre, pour toi na mokili assez. Mais bien-aimé, ce monde passera. Ba voiture koleka, bilambe koleka, banzele ba koleka, ba dieu ba roleka. Tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Bien-aimé, aucune na li felo, una pembeni nzambe. C'est la question que je te pose. Yom tozo la nangai. O mesena ko sala batu mabe. Neti Patrick o ya bomaki sero. Bien-aimé, est-ce mutonga kufate? Akufate. Liwana eza passe. Liwana yo Patrick. Tamso su kufa. So non kufate. Yeba liwana yo. Après liwana yo. Moli mono ekende wapi. Ato sengi pardon. Bien-aimé, nzama rolim sama sumu na yo bien sûr. Mais conséquence y a péché. Mais tu vas le payer. Oko futa masumu na yo.
nyonso tosalaka na mokili bien-aimé tokofuta yango. Margen au 5 penza me pardon à l'ambition bien sûr, mais tu dois payer ce que tu avais fait. Bien-aimé, yango to salaka bolamu na mokili. To salaka bolamu na mokili. Bien-aimé toke na tribunal à Christ. Bien-aimé bokomi tuna pourquoi na tieba photo ya ba musicien. Na tieba photo ba musicien oyo pambate baza batu mabe. Awa pembe na pembe. To banga bango te bien-aimé. To banga boloko te, to banga bambeli te, to banga minduki te. Po biso nyonso toko kufa. Siko après liwa, bien-aimé, et sikane toko yeba na ki eteki. Nalaki prêtre, alléluia, prêtre wa ibi Christ, prêtre wa tikamabe, prêtre wa kangamana Christ, prêtre wa oyo bien-aimé atiki molimo ne na maboko a Christ. Yu meza muto asa na maboko a Satan. Bien-aimé tokena ne pas ya jibe. Bien-aimé abota na danseuse moko mwana ntsuka. Mwana ntsuka elle avait quel âge? Ezaka question na otuna. Mwana ntsuka elle avait quel âge? Bien-aimé, bomonaka Sandra Lina danseuse mobo un peu métissée. Alelaka na bémission. Ma beba salaye. Bien-aimé, namona no mutu monto kote lien. Namona te, kutu batu ba finga kai. Po boza bino nous sont envoûtés na ba mission na bino pam pam. Bien-aimé bato ba sali mabe ebele. Bien-aimé tozo appel moko ya Canada. Oh, bien-aimé. Makambuji basala na Canada. Bana miki ya basi. Bien-aimé bato ba détruire ba vie ya bato. Toke na Kofiolomide. Ba danseuse boni ba lela. Ba danseuse na Kisasa, eza na poto, eza na combien ba lela. Ba serpe mususu azakine danseuse ba benga kabiso. Bien-aimé, ba ebele ba benga kabiso. Ebele pe tamso bimine pe bo azo biso angala bima pe na Kofi salanga ba. Bien-aimé. Bato ba bebisi ba via bana basi ebele. Mais beaucoup te la kabang. Makamose bele akoloba. Mais to bombi. Bien-aimé, ba via bato bele za sacrifié. Pour na ba succès ya ba individu. Bato bele ba kawera trompaka mo sina été. Wera za fidèle mensonge. Na isi bino ke mensonge. To seki na bango monde moko ya misiki. Bien-aimé, na zaki na ami moko zo bimana fi mo un peu métissé boy na Kisasa kuna. Na mukofila ke tika ami na ngana kuna na moni petite fille moko kuna na bi mono kitoko na bi na tika wera zala wana oh mwana mukeboy na kotenga pe kombo na ye mais na boy na ebite tamso bala tamso na ebite vi na ye bo famille ne basa ezaki pe na métis mususu asala pe clip ya intervention rapide ya nzembo Chantal. Oh ma Chantal, fille on passe à la clip. Bien mais fille na ngando na bangai na bando kitela ye na station ma campagne. Une jeune fille moi petite moi métisse qui toko boy. Bien aimé. Ba bisanga ke wera zala wana. Asa le clip ya intervention rapide. Ya nzema ma Chantal zana clip wana. Na lobi bi ando va na station ma campagne. Na kwa na bango bare zalaki. Ce que wera la ndemi so yeba mutu na olobi. Bien aimé pesi passe pesi mawa. C'est triste. C'est triste. Na sepo bana fi moko bien aimé na Kisasa mwana moya kitoko. Moko avant na bongo na motema na kutana kana mwana na gare du Midi azara na France. Je ne sais pas si elle est encore en vie. Na monia beba na binini boy. Ayebisanga na bimana wera. Ayebisanga kabi mais pourquoi? Tandongo komi. Bien me bateau ba détruit bateau belli. Ni di mono Sankara. Sankara bomonde akomane ko kima wera ayeba sacrifice bele basala koma ko banga omone ko na kila pesa badon azuluka nzamba limbi sena makambo sala ba Sankara wana Sankara ko tubela un jour Sankara makila batu obo sala mabe ezana mutu na yo zobozi okenenga témoignaki maraka zaki na Yesu te akufa Sankara lingo kufa na Yesu ke kufa na makambo na motema makambo zo bénéficier na ngoti oyeba secret belé ya mutu wana oyeba deka bosala bako tindo ya kofinga j'accepte boya ofinga makambo lokuta ozwaka vino pona kofinga batu innocemment eza triste petit frère eza triste
boyoke bato na bino bazana pona ko détruire bato pona ko détruire ba vie ya bana basi ba sere belé basala bango ba tatouage basala bango ba tia bango ba croix na banzoto basi ebele ba benga biso ebele pe to kutana na bango ebele ba mena makila na bango soit disant que ngako bimono beauté il faut basala test basala ngape test bokebo ba bendo makila mais ozo pe ba résultat ba benga biso ba sere ba benga biso un tel la memanga c'était pour boire ton sang na ba docteur na bango ba ndoki puis moi bi place ko memayo. Bien-aimé dans le Seigneur, yango toyembi. Sokoza na Yesu tendeko okokwea na motambo na bango. Sokoza na Yesu te okokwea na motambo na bango. Bien-aimé ba jeune fille surtout na Kisasa, tala bana basi kitoko. Obino mo pesa mo ko soki ba bebe. Mokomona bango azana tena 100 € te, azana besoin 100 €. Okomone propre abimika na ville, soit disant ake kokoluka mutu nzoka te, ake tamsu ba benga ye, tamsusu ba to ba ko bimana ye, ba kolinga ba bebe c'est toi na ye. Bebi muto sai comédien na bino wana. Boka makamo bimaka pona sai pona jeune fille moko, ele kaka boye. Batona balukaka ba jeune fille po ba bima na bango bazwa ba étoile na bango batona bazana ba porte monnaie magique batona baza batwa mabe o ngaji ba pianga mbongo après ça mbongo bosala ni na mbongo osani bien aimé bukamba na Yesu batoyo yana ba mbongo musu ba pesa yango bana na bango te ba pesa yango batu pendant ko bebisa ba via batu mingi ba yebisa biso na kutani nentel abisinga bide moni yo mbongo na kopesa ngote voilà akuba kopesa ngo yo bien aimé yonga na zaka contre bato ba komisaka ba gouvernement na binwana eza bato yo ba papa irresponsable un vrai papa ba ne faut ba lia un vrai papa ba ne faut ba kende classe un vrai papa mone soka belle femme men hôpital botongo bino bwana mboka soit disant bozawana mboka ba pito ya malongate bote péché bote la sero lidi ba ken hôpital mbongo zate mais comment la première dame akia fouteli mon hôpital on n'a pas besoin foutre mon hôpital on a besoin bobongisa ne mboka bato bazala capable okina hôpital voilà. Balba la capable ya koliaka ya capable ya fêter l'anniversaire ils ont fêter l'anniversaire ils ont beaucoup poani yeba ayi ko mikundate parce que bana rien alors batu wana tema baba aveugle entele akundele biso papa entele parce que bazaba aveugle bo bebisa ba école batu ba tangizate batu bazaba bourrique voilà beaucoup ça bango facilement yango na c'est pour batu ba Olivier Bolia. Que Dieu te bénisse, mon frère. Olivier Bolia. Ndeko ya Guy Bolia. Un intellectuel. Olivier, tu es là pour parler. Parler de ton pays. Parce que tu aimes ton pays. Batoloka ba Odombo, ils sont là. Batoloka ba Boketu, ba Isso, je dis, ils sont là. Malgré que vous diaboliser. Mais, ba lobe la ramboka. Ba futilité talibisote, mais ba imagine ba lobe la ramboka. Ba pape masombo. Ata boyoka na rate menga linga abino. Raskazadi, le mignon garçon Kendab. Bonjour. Ma grand frère Nanga Guy Roger. Vous avez bêlé. Bien-aimé dans le Seigneur, le Congo va mal. Et tous les gens qui sont là-bas, bah ouais, là-bas, intérêt na bango. Alors, ndeko na ngai, karamana Yesu. Pobikisa molimo na yo. Parce que bah tout basimi bakis. Pour ne pas pouvoir la makilano, pour ne pas pouvoir au lexisayo, pour ne pouvoir au bebisayo. Ça Yesu, bah tu vas bi boule na bango. Histoire à ser l'idée pesi pas c'est pesimawa. Ndeko keba na ba camarade, keba na kenda ki pa batu, mona kenda ki pa batu, keba na ko liaka pa batu, biliali ya mabe. Moi si kitoko, ngo liali ya pa batu, a suis pas emporté. Sia. Dina yina basi ya bongo. Mi belle so bongo bana basi so bani ko lobawa ko tongawa onyo ke ni musalate mais comment peut bonga ndeli bino to ba fenia engal maka ba 5 heures païen tina no na mokili nini bongo ke ni musalate ka ba sap ko vimisa mabumu ko tia ba choko nde ba yebela congolais nde na sebino mukumu so na musaba benga papa wemba nde na tomboka kai mais congolais ambiance gabi non moi c'est pas comme ça ah non moi c'est pas comme ça.
Voilà, babiso ka bato loyenge, partout bango ko benga na biso, toke na Angola to bebisi, toke na Brazzaville to bebisi, partout toke ne to bebisa, pour que tu me loyenge, tu me loyenge na bamboka bato. Mais toi bato ba na bamboka na biso, asa ba me loyenge? Tu me sérieux. Soyons sérieux, mes frères et mes sœurs. Soyons sérieux. Soyons posés, charismatiques. Yeba komi pe sa valeur pour ba pe sa valeur. Bien-aimé, n'engate soira histoire Kiba, bien-aimé, le monde va mal. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Yeba ko mi batte là, bien-aimé, kamana Yesu. Bato ba tout autour na yo, oyebite nani azanani. To yeba ni bilongi kasi mitemate. Papa na teki balo na maboko na yo batte la bango. Tonsa bona molimo santo nzambe. Boma bona mekela ma Yesu Kristo. Kabola bango kabola ki papa Abraham na Lot. Kabola bango na batu muso ya mabe. Ezra ba membre fa muso ya mabe ba ndoki bazali. Ba camarade, ba na quartier. O nzambe, ba collègue misala. Papa bando kabola biso na bandoki nzambe papa. Mutamtaza na kwena ye po ba détruire vie na biso te. Yeba ko battre la biso. Fungola bandoko miso molimo, baye bananya za nani. Po ete ba mi baye ba ko mi battre. Mon frère, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous visite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle grâce. Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com. Abonnez-vous gratuitement. Sur votre chaîne YouTube. congodialogue.com.